bonsoir. Vous comprenez que les Simananga Awa Nazana Wendy. De l'autre qui na Wendy, ya likulu système ya micro balander. Toye bandenge nini on a biso ezali ba eta ya ba Wendy. Donc gouverneur ya ville ya Kinshasa azo réhabiliter bien que ba Wendy. Yango biso sara to la TV chaîne d'actualité parce que c'est que na Wendy ya likulu. Toye ba eta nini ya eta nini Wendy likulu ezali. Bato bazoteka kuna bazoteka na ba conditionné. Sur senga ina cameraman ngai to na kati ya Wendy to meka un peu ko interviewer ba commerçant ya Wendy ya likulu oyo ba pesa biso ba yesa so ba difficulté nini bazokuta nango na Wendy oyo etali Wendy oyo eza nango pe baloba nini oyo balingi gouverneur ya ville ya Kinshasa asalela bango na Wendy oyo na ko bana émission na bongo te sans pour autant na remercier ba ya ngai bato basuna ngai je vois comme ça ma daronne Marie-Va en France précisément à Paris maman chérie je te salue je vois comme ça mon vieux Andrade à Paris vieux mon sur la parfum la mkana sur la parfum alala na sur la parfum donc vieux mon beaucoup pète très cool sur la bien pour na yé 100 € de long je te salue mon vieux je vois comme ça ma copine depuis donc copine na ngai beaucoup na kwa Sarah mon kango depuis Paris na biso ba mbote mine pourquoi pas follow le noir na Canada je te salue sans oublier la daronne chérie Sarah to la tiki moi ça monter mon nene moi so pas na yé bi vengeance au salaire ma bo salaire bola mutaki ya lo ba vengeance na chi la tiki lo mozani donc moi so ka ya ba monter ma ko pousser bien na tiki le espace respiré Sarah to là ba gros bisous na o ba merci au sol au salon là mon caméraman ça plus tard de tout à fait dans mon photo de bien Mbote maman. Maman, c'est mon mot. Vous avez la journaliste ya chaîne internet Sarah to la TV. Petit awa na Wendy na bino pona koyeba eta nini bozoteka na Wendy et puis opesa biso pe moi historique ya Wendy oh soko yebi na ça fait combien d'années ozoteka na Wendy oh ezaki ndeni na lelo ndenge komi na basi koteka awa na Wendy depuis 85 na bandi koteka awa Wendy oyo kala ezalaka Wendy moko kitoko eza Wendy bakordoni na moma wana Wendy bakordoni bazalaki koya kosomba biloko kaka mais sikoyo ndenge tokoma biloko ya cordonnerie ekoma Kinshasa mobimba epermetaka lisusu biso koteka te tokoma koteka na pasi soki oye awa parfois 5 000 soko oteki eza ebeti na biloko oyo ezanga ntina mais kala tozalaka bien tozoka ngai personnellement naza kolongwa na Wendy 10 na kandi na zone wana nasi na teki mais lelo oyo tozoya kaka mpona pasi soki ovandi na ndako kozwa ata likoki ya matembele te koteka ezalaka lisusu te epuis biloko yango emata makasi surtout mikolo oyo biloko emati na faso moko ya kosala emati makasi mpe ezomonana te surtout ndenge bakangi bamagasin bakangi zando atuka koteka ezalaka na yango lisusu te tozoya kaka mpo toya pasi ya kosakana te bénéfice ezalaka na yango mama bongo bacondition bozoteka na Wendy bacondition eza nango bien bacondition eza bien te bacondition eza mabe tala neti tovandi awa banda babongisa bamesa oyo batiela biso batolo esika sikoyo ekomi fo yo moko personnel osomba batolo osomba basefo ofuta moto akobongisela yo leta asalaka nde lisusu soki oyi kolanse mwa message mwana gouvernement congolais oyo azotala okoloba gouvernement na biso atala nano likambo na biso bateki ya Wendy
basi baya plusieurs fois wakufilme biso ndenge bozofilme wana balaka biso balobi bakoya kobongisela biso wenze me bayaka na bango te ndenge ofilme wana naye bokozoka bokelibela bazokaka te nde mpasi toza nango epuis biloko biso totekaka awa ezalaka lisusu mpe awa na Kongo te biloko lokola basinga oyo eutaka ashine biloko oyo neti bakru bakole normalement tozosomba awa mais komi talo makasi benefice bakole oyo awa mpe basalaka yango te baeportaka emata na façon moko ya kosala soki leta akoki kobongisela biso kote ya biloko oyo biso toteka neti basinga oyo babanda kosala olie balandaka yango na chine kozala bien neti kala bakauchu moko tozalaki koteka awa na biloko oyo eza na bakrepe wana tozalaka kosumbela magasin ya uniforme banda bapiyaka na piaze ya liboso wana ndele wana ya uniforme akende na ipulu atikala kozoka nde pasi toza na yango na wenze me mwaye ya kotika eza te toyaka landaka na yango bando ozalaka mwana moke lelo tozokontinue kaka po tolukaka ata mtire mpona kokende mpe na bakarte na bakwa mobali masanga bafile Maman, oh, ils ont chaîne, Sarah Tola TV, la journaliste, la ligne mécanique qui était arrivée, on a aussi des tours, on a oublié. Yo, ça fait déjà combien de temps aux ans à Wendy? Wenzo, maman, tu m'as dit que tu es à la salle. Kalakaka. Moi, là, le belayote, kasi talaka esika tozokende esika tuuti tokuma kaka boye lokola bandeko wenzo tobandaki koteka awa te awa eza wenze ya bacordoni wenze ya libulu esika batekaka basapatu batekaka bakole biloko ya kolia ezalaka si totekaka nde na zamba ntango babengana biso na zamba nde tokomi boye eza mpasi mwana mpasi makasi ndenge tozoviva Maman liloba nini so okoki koloba na gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini mpona situation boza nango oyo nazolobela na gouverneur aza mwana na biso na gouverneur toza famille mboka na biso na gouverneur kaka awa kisasa oyo mboka mosusu ya gouverneur eza te mboka na ngai mpe eza te kasi po azalaka na mawala kati na bamama na ye bana na ye famille na ye bazalaka na motema ya kasi tala ndenge tozali koyengaka eza malamu po liboso osala likambo nde wana kasi po omiyebela te natia bamama place boye po ndenge tozoyoka te aza kobongisa eza mabe te mpona kobongisa po zando eza vi sitango ye aza kobongisa eske population ebele wana sikotele ndenge bapopulation naza biso population mosu bakufi na likambo oyo bato mosusu mpe bazwi bamaladi batension kasi tozobondela kaka epa nzambe ye moko nkolo mokili Mbote papa. Mbote.
Papa, où est la chaîne internet Sarah to la TV, chaîne d'actualité. Donc ici lelo na marché na bino, kota la ba condition nini bozo tekela, bolo bela biso pe etani ni wenze o eza nango, na ba difficulté nini bokuta na nango na wenze o. O pesa zo mwa muke historique ya wenze o soko yebi yango bien. Bon, historique ya wenze na yebi yango muke parce que na vivre awa mwa nayebi ke awa bamikolo bazalaki awa basaki wenze oyo ezalaki wenze moko ya bien eza wenze oyo ezalaki mpona kongo mobimba oti bato baproduction ya babiloko ya bacordonnier biloko ebele ebele donc bato bazoza baprovince bazoya awa mpona kosomba biloko awa na wenze libulu historique oyo nayebi eza production ya ba difficulté nini bokutana nango na wenze oyo eta ya wenze oyo eza ndenge eta ya wenze na biso ezali badifficulté ezali parce que so otali awa nde eza marché mpenza vente pene eza malamu te vente eza te etake eza monene eyebani osengaka mwa basoutenance ya bakonzi ya likolo mpo eza bakonzi ne bosi bazali bayebi misala me misala wana mpo bakolisa yango mpenza moye eza te mpo makoki eza te eza soki ozwi soutenance ya bakonzi bandi bakonzi bazali bakonzi expérience bango omonaki makambo ebele kosalema na mboka na biso otinda babiloko mosusu na bapays mosusu bakonzi ya mboka basoutenir bino sur base ya nini ya production ya babiloko oyo bozosala to bakomisa marché un peu plus facile biloko bosalaka bosomba yango kaka awa comment dirais-je babiloko bosalaka bosomba yango awa to bokendaka kosomba yango na mosika donc difficulté ezali nde bokendaka kosomba yango moye eza te eza te banégociation bazali po baproduit baintelligence na bango marché kende mosika sikoyo eta ya wenze oyo soki okoki kopesa mwa message na gouvernement congolais mpona wenze ndenge ezaleli olanse mwa message na yo so bakoki kosala nini mpona wenze na biso tolingi bakonzi na biso basoutenir biso na moyen ya production basoutenir biso basala mwa eloko moko ndenge bate ezalaki wana esangisaki baproduit mingi ya public balobimisa moto na moto azobimisa baexpérience na ye ndenge apartir wana omonaki ka bakoloni na biso ezala mpe mwa avance na makambo mosusu batongela bino mpe wenze ya sika batongela biso wenze ya sika parce que wenze mpe eza malamu te tala ndenge kondition wenze ezali mpasi mpenza ya beti eza te soki mbula ebeti ezalaka mwa mpasi mingi oprécise biso toza na commune nini mpe wenze oyo babengaka yango wenze nini awa toza na commune ya barumbu puis toza na milieu ya pemene ya centre ville eza pemene ya centre ville na pemene ya commune ya Gombe esika marché na biso ezwami pemene ya rai entre Bokasa na Kasai biso wenze toza na kati yango touti kotala elongo ngai na bino elongo touti komona eta nini wenze libulu ekomi mpe badifficulté nini bato batekaka awa baza nango bato batekaka awa baleli leta congolais esunga bango ete bango maboko biloko ekomi cher koteka eza esu te en plus wenze eza na eta ya bien te basengi na gouverneur ya ville ya Kinshasa atela bango wenze oyo asunga bango atongela bango wenze comme il se doit pourquoi pas po baza bacitoyen congolais bafutaka batike na bango bien sûr donc bazomérite koteka na bacondition moko oyo elongo bani donc bacondition oyo bandeko na biso bazotekela awa ezali vraiment bien te so l'état congolais akomeka mpe kotala likambo na bango
kozala bien. D'internet vous avez compris que comme na so na suka ya émission oyo nazalaki na esengo ya kopresente yango ngai to civil c'est-à-dire la diamant noir ndenge bomesa kobenga ngai. Derrière la caméra j'étais avec mon caméraman préféré David Menga mobala molai na peso bambote ebele. Je vois comme ça Christopher Tungwa l'américaine noire na États-Unis na peso bambote ebele. Pourquoi pas follow la noire na Canada, Sarah Tola la daronne chérie, je te salue, gros bisous ainsi que toute la famille. Bas Squad of Young Mumba, je vous salue. Pourquoi pas mon concert Divine Zomba, je te salue. Moi si à taille, Christelle Passoula, je te salue, gros bisous. Si Dieu ne revient pas, on se revoit là.